Nazabongo na champion de Tchangu. Est-ce que champion de Tchangu na fétiche? Papa, la champion de Tchangu na technique, na champion de Tchangu na fétiche. Si vous champion de Tchangu, oh bino boyebi. Oh wana, est-ce que yé? Na yebi si bino keza yete, champion de Tchangu changé. Bah bêta qui champion de Tchangu, oh la qui le colle à mon poule donc, ici kaya maître, hein? Maître, na évité na le banini. Ladi Kopo, à vous, bonjour. Bonjour. Ah, maître Ladi. Na évité, na mon akolo la maître. Mais le lot, na changé mon akolo ba champion Ladi. Ah, na mokaba munene, on dirait que c'est Chris Benoit. Champion Ladi. Mingi le mona na kanemission na ngate kasi le lot na monio. Na monio, ils ont pas na sentir tout, ils ont pas message belé. Merci beaucoup. Ce que mon ami une émission noté, j'espère que l'on a la chaîne Mususu ya mamuka ya kopo, elle a dit kopo kanika ba to kopo. Donc ils sont na ya gâté pour yebi. Mais ce mon aïe par rapport ya sentir on a zui ya meilleur féticheur ya Tchangu, et na pétier kolo titre de to bandaki ne bandeli na tournoi to keiti to ke final na municipal. Mon toit a na sentir na bétier na zui sentir. Yango mone senga gina ya pe yo mona bibi ki pe emona mingi na ebisi bino ke na leba kitama lobika likambala diko pateko po na émission na salaka ezaka na ba fétiche na ba nini mais lelo na ba ina lobela mingi fétiche te mais tama bilika mbako pe pesa ida na rappel no ke la diko po o kala ya fétiche o bio bo pa nganga nzoka za kapeka che na éviter na zongi na ni esika ya éviter mususu o tozane aweza la diko po mo kote kasi ya ko kama bomba te tangu la diko po na confirmer biso bien ayebongo na président ya attente na bango ya Tchangu na éviter président Suzuki Mbote. Mbote, papa journaliste. Ah, président. Mes respects tout d'abord. Na linyakaba konzo bandi makaba tambola na catch mingi pambate catch congolais tellement négligé na Congo mais na moni bosali effort ba pebino ba attente ba pebino bozu fédération bozu ligue na moni ke catch mikolo yo et bandi ko pesa mo pepe. Félicitations d'abord na musala kitoko obo sala un président oza awa na biso elongo na éviter o accompagner champion de Tchangu na éviter message ezani. Merci monsieur le journaliste na Motuna. Tu accompagner champion ya Tchangu pour confirmer confirmer que réellement Oyo a eu titre ya champion na biso ya Tchangu ezali maître Ladi Kopo. Le charlatan Ladi Kopo yeme a frappaki atalisi na attente na biso que yenda zali capable à ravir ceinture wana. Bien que ce n'était pas aussi facile, mais tu peux comprendre qu'il pense mais à ça il est capable de ça là champion à ça qu'il doit perdre le titre les tous ceux qui décorent tu peux ça et pas il y a la dikoko ceinture yo ngai na collège na ngai l'équipe dirigeante de te confirmer qui est c'est lui le champion. En tout cas, président n'a évité Kolobake, bon confirmation qui casse. N'a pas continué na yo lisusu n'embarrassement casse. Na sima na kozongela yo na kena no esika ya secrétaire, secrétaire wa simbi ba option ebele azape na ba judo na ba boxe na ba wapi azali mais le na mbie lokola secrétaire ya catch et puis maître Beto Mbote. Mbote na yo papa journaliste na ngaki obongisa c'est maître Temo Jean Moura. Maître Temo Jean Moura. Excusez Mbote na yo. Mbote papa na ngai. Lokola CG secrétaire général ya Tchangu Mobimba. Oye ko confirmer na comprendre que champion l'a dit tout c'est d'ailleurs combat champion pour na ebe ça de l'homme pas to yabi mettre obi tepso bon tikali kopo kanga na mbunzu na yo là aye bo mana bino pas bo confirmer que o ba ya nganga bo confirmer que azaka na nganga te azanganga na par na ye na cop na ye azape kacher et puis na minute yenda ko konza na fétiche na Tchangu eza bongo CG effectivement ezali bongo. Donc, azalaka pena catcher, azalaka pena catcher, mais à se donner qui plus na ba publicité plus na côté à Kopo.
nde yango lela ye ko se confirmer comme meilleur catcheur féticheur na kati ya Nchangu. Voilà, na habité na lobanini donc ayeko confirmer le quoi meilleur catcheur na Nchangu, maître champion ladi. Nazongi epa na yo champion ladi kopo donc na habité soki champion ladi okoko bisabiso. Est-ce que combat au Obundaki na champion Malema, est-ce qui facile? Bon, merci pour la parole. Combat on a qui facilité. Combat on a deux personnes à ring. Jamais au match accord étranger a comme troisième na mwana na e o ya bundaka na e wana. Mwana na zo mwana na mwana mukeme Malema mwana na travail la mwana na. Mais Malema zo la sérieusement. Mwana na travail mais tellement rapide na yaki déjà na ebaki déjà qui au eza final na yebi pété que ba ochanga na nani esenga ke fona se préparer na ya comme soda nenga kenda ke tumba donc tellement na yaki ka bongo ya mwana moni esenga ka ke na zo titre na po mukolo na so esenga muta kufa mutanga okufa tozalaki vraiment na champion Malema aleli alobi alibitre contre ye da 15 personnes na sima na yo kuna donc 15 personnes ba robunda na 15 personnes na beta yo to beta ba na se ba flèche zo beta ye na nzoto donc abi aoko kate jusqu'à ce que ba yibi pouvoir ka ne mo confirmer que mwana wana ezalo comme bokoko na yo de bazui kopo na yo ba yibi yango est-ce que oko vivre bien yo pe yibaki kopo mninga na éviter message pas na yo ye so ba lobi ke ngana yaki na 15 personnes a kosi so ki na yaki na 15 personnes na fa ba matel golari ni to bunda lo 16 personnes na ye mutu moko na mwana na ye mais baba féticheur moi ba flèche bande ko beta ye moko labi atanga beta liko fu flèche beta na panzi de ba mona ka Malema obunda beta ko bina te nzoka ba flèche na yo bande opesa ba flèche so bo biso ba nini ezo beta yi ngana yaki déjà prêt ya makambu na ngapo na yebi keza final to bundi déjà toke na tirage toke final tant toke final mutu nyoso luka sani a se préparer pour na eloko moko mais toza 1000 personnes tozo welela mutu nyoso lukani a se préparer a eba ne na kebe na kokuta na 3 to na 4 to na 5 na garder ba munitions na ezala bien nenga na se préparer ki pe na simana zaki na batu na e o yeba préparer ki na ndenge na e mais o la kisaka kete kisine makambu de bino mabolela na meko ba kisi kisine makambu kisi kisanga tabolo baka obi kisi kisine makambu eza novargine te bien ibikap bien chloramphenicol olekino Malema na kisi kisi neti mitondi makindoki bino mo kindoki biso mo bokoko mais yimo a confirmer que novargine na aspirine na chloramphenicol ya kindoki siko. Donc na évité de te faire la côté ça kuna est-ce que combat ngoza pona nazongira président la question vraiment moko o ezala kati ya combat wana na évité ça peut à vous oui na évité je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide titi longi mokonzi na ngai titi longi edingo paloli bango na ndenge mokete to le kai
je m'appelle Maboko ya Nzambe makambo ngwe bembide titi liongi mokonzi na ngai titi liongi edingo paloli bango na ndenge moke te toleka nayebi te naloba nini donc nazozongisa komba kobenga te namoni deja oki susi nazozongisa komba wana mais bomoni elo mo eleki wana nga naza na message ya Malema alobi nazomona na nga nde bozobenga si bobenga te bozela nanu tosa dossier oyo Malema na opebi otambo tu na question président Malema uti koloba ke mama tikali na bato libanda mais champion kumu alobi awa ke tikali za na ngote ceci sera bino pe lokola bakonzi na bango bofandaki ane bele botozo mona Malema zo bunda likoloka be libanda soki pe za hyperkit na robeta kuna ya musika est-ce que na ebite Malema zaki na réseau to ou pas parce que tant bo pesa ba loi to ba kombe bunda maka ezaka ke bo bunda bien balé na ring muta kota te mais batali banda ba ba flèche ba bombe ba obi ako bunda ndenge nini président à vous. Ok, merci monsieur le journaliste. Malema soki ya koloba que combat ezalaki ndenge azoloba wana je ne sais pas wana ezaka raison na ye bande ko mususu balobaka ko samba totikela ba avocat ko samba totika eza domaine ya ba avocat. Alors biso tozali na tribune tozo ko observer ba combat ndenge ezoleka bango bazali misato les deux adversaires na arbitre. L'arbitre c'est lui le maître du terrain. Biso zaba ba membre jury bazawana biso nyonso tozomona. Arbitre étant a sifflé que match esili na victoire ya la Dikopo. Alors biso zagana lokola toki otala na vidéo. Ouais. Totali vidéo la kisa. Totali to moni que non eza la ligne mutazwaki moi en tant que président na koti nde na bengisi ceinture ya président ya Ligue Opi. Azalaki wana na remettre ceinture akoka ko remettre pa ya la Dikopo. Mabete parce que bon a évité bino le président peut-être moi fétiche qui m'a bino moi qui ndoke qui m'a na molimo na évité CG par obique yé aza maître et temo de ce que moi qui ndoke za kindam na été ce qui CG anda mona bateau baté neli banda na molimo té donc na évité vraiment ce qui CG azo anda moi bateau té mais na fongoli téléphone muké pour na bino bibo sa ba remarque na bino ba o bazaki na kombana trikaito esalamaki to esalamaki te na fungoli mais avant na yamba yo to ko na komba ebongo to ya kozonga to mona ndenge ni aganyaki na normal to na mama na trikage to a mérité bona ye bana chango na bité bozalaki kombeli ka kindenge nini dete papi fala afu. Je m'appelle Maboko ya Nzambe makambo ngwe bembide titi liongi mokonzi na ngai titi liongi edingo paloli bango na ndenge moke te toleka
m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Oui, je m'appelle Maboko Nzambe Kande na je m'appelle bébé. Ngangali ebo kumuli ebo ala liketu. Tala liketu ndenge ni ngala kwa. Bisa boka sa bangande ba bina tenga ngande kobati. Na moni dali maone suki na 0019 na yamba yo nazo yamba ona kolobi nini. Ai malheureusement na mbe na retard. OK, nesa bino boy. Commentaire, combat obilo bolandi. Eza na tricage mupanzi ya kumuli ebo to mupanzi ya Malema. La dico s'il vous plaît. Allô? Voilà les affinatés. Parce que quand j'ai allé même à l'étage de TNT, Malema a bon pour la match à la tête. Quand j'avais cadré en sur la table, devant même autorité, ça a raconté surtout que final les a raconté. Bango Lyon soit sangé les moutons. Comme à plus à côté, pour qu'on connaisse qu'à combien de minutes, les a raté. Voilà les affinatés. Voilà les affinatés. Voilà. Obéina komini. Na ebite kominyo yo babenjo nazoka bangona nazoka na voix katia moko zo triquer na se wana na le batte allô allô ai na ebite ndeko na esemoka ya kota na TV abando seka moko allô allô Mbote ya yo benzo pour les s'il vous plaît. Nani a triché? Bonjour. Bonjour, nani a triché Malema to la dikopo. Malema m'a triché. Ah, Hollandiango hein? Ah. OK. Na se peli pour combien d'années s'il vous plaît? Aïe. Bapele bandi okota muninge na éviter CG. Toujours na mpanzi ya CG mketo tuna. CG combat yango eleki ndenge ni epi bande comme si balobi ke arbitre compter ka 1 2 3 4 5 6 baba esili ezaka bongo vraiment CG na éviter à vous. Oui, merci beaucoup pour la parole. Oui. D'abord faut comprendre les styles congolais et les styles oyo to la culture na biso to la bukoko ya biso. Dans un style congolais plus c'est la spiritualité où tu joues un rôle. Donc il faut avoir les bâtiments dans le bagage qu'on a mis sous mine pour comprendre la réalité ni où ils allaient kuna na kati. Alors tant qu'on a bunda maka bâtiment total on a bonjoto. Mais pour comprendre la réalité il faut qu'on taille une dimension spirituelle où on comprend les nengeni miyango ezo salema. Parce que ce que le but Hollanda nengi komba wana e bandaki kokende mutu na mutu alakisaki nguya na ye. Mutu na mutu azako sa force na ye, mutu na mutu azako sa puissance na ye. Donc na catch congolais, on a plus total à rappeler les physiques mais total à plus spiritualité bokoko. Alors neni yango ezaki koleka mawana. D'une part, on m'a appelé arbitre comme traumatisé. Cela veut dire azali entre deux forces. Force ya muto na force ya muto. Azape manipuler. Nenge eloko batumusube bazaki pe libanda, bazako manipuler pe komana kati. Mais biso na règlement na biso totalaka oyo lekana na kati ya 4 cordes. Totalaka oyo leka libanda te. Totalaka oyo leka na kati ya 4 cordes. Nde yango biso to prenaka en considération. Oyo pele ka libanda wana etalaka biso te. Biso landaka kaka oyo salama na kati ya 4 cordes wana. Ndenge yango ezaleli nde yango biso tozolanda. Merci. Sur l'habité champion Inani l'a dit, champion l'a dit. Koto l'habité namoni Malema mateli soso akiti bososo ko mobimba namoni okota na seke Malema seke ezaki ya nani juste ngana comprendre pesa mo bulu makasi. Seke ezaki ya mai. Seke na yo. Aïe. Donc seke na yo mais ba biki ba koto suyo moko. Na ko so talia mo biente na kota ina seke za Malema ko tseke na kata si. Mais seke pelina moto kuna na kati.
cercueil epeli moto ka ndenge epelaki moto ka ndenge ebimisaki su biloko basardine bapiesa maputa babiloko na kati bato bazwi inarataki ozomona mais cercueil epeli moto ka na kati ya cercueil yango ebimisi bapiesa maputa ebimisi bamafuta ebimisi bamapapa ebimisi basardine ebimisi biloko kilikili na kati champion la dikopo toyembana mindeko oyo toyoka alingi aloba nini ndeko na ngai wini na yebi ndeko alingi pe akende mais na ete mambo kilo na ngasenga pièce lipute fa ina zala vraiment allô mbote hapa na ngobenga comment s'il vous plaît bonjour benga comment s'il vous plaît na ndé bien te Président Poutou, le sac de cause d'Ali, Président Poutou. Donc c'est pas un combat. Spiritualité. Spécialité technique de combat. Ah, après spécialité technique de combat. Hein? Ah. C'est qui a joué la 255. On va la féliciter, c'est très bien. À continuer dans les mois là. Bien sûr, encore après, on va passer les agents. Danger, à 5 pour ma côté, Azali. Donc, à 565. Ah ouais. Mais non, pas pour juste là, comment il y a un peu noir. C'est l'eau. Vraiment, la télé, tout ça là qui n'a émission moko libanda. Tout ça qui n'a émission moko libanda. Alors, il y a un combat et ça, et quand même, il y a un CD. Naruto Zanaï. Je crois bien que na ba émission au bataka na katata semaine beaucoup les émissions to auti ko ba mingi azape parmi ba kachero bazo dirige ba tante awa ba konzi ba tante azana tante moko mais azana tante la police to loba na mukusa na tante la police ba bunda ipe championnat ba zo kipe bon mais na niko ba mingi na place na été abaki ko na plateau tout ça qui émission libanda ezali ezape dans la machine je crois bien na courant semaine oyo obe o wana ekoya boko zwa émission na ye na banda kuna bino na ebité ba télé ezokota tellement ebele to ya manani ndeko oyo boto zonga na ba invité na biso allô mbote yana ngobenga comment s'il vous plaît Isa na njili le sako en tout cas na lizo na bal tout ça le moto mena te vendam c'est bon la dikopo azape na nga quartier ava kiti ya makaji wala makaji wana bisali tikaji kwa quartier ba mtekoni exact makaji nayazana bakoko ya bangunza wana pe na ngai ayebi keseke isamala nga nayebi keseke ladiko pondoki ya munene engaye o mamutu wabenye ndoki wasepela nango ndoki munene pe na ngai yemona sepeli oui, mais quand commence la musique, la bengo satana, obi ouais, inga, n'invite na zongi li sous ce sikaya, maître l'a dit. Bah tu vas au kumisa yo trop, vas au babo, tu appelle eux, et bon, tu pèses à tout le monde, président Mbang Mbang. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, pas dans le bengo, comment s'il vous plaît? Na dengi na kodi na Selembao na ndio makati na bali bali na suka wani za kati la dikopo jamaa ho bali bali makani ko wana donc yeso ti au kagalio kwa na ngambe sana au kagalio kwa atika wavatu na bubu ayo bundati bali mabete na kwa so tuba ni kazi lo kwa ndini na bubu kote lié a gagner na yeye pour nous à la bonne à qui n'est pas mais ça là on est là dans le port à qui n'est mais pas dit là
Donc on a évité de Kolobi. À vous. Non, le bâté, à vous. Merci, malema to beti était mena beti. Ah. Ce qui est là qui azala qui penage na moto bien na kisi nde bolo bawana mais nga bazonga na ceinture na ndako na bango ndenga ya kina. Mais tellement di ba directeur technique bazala ki wana biwe vanda ki wana batali babita mwana oyo abeti malema. Yango na zo mériter ceinture o ya titre meilleur féticheur ya Changu yango nazana ngona maboko awa. Oba mona za makasi achepe mbongo ne anjebe ache lupangu na ebe ache nini ngape na che sentira jet to bandeli lisu komba ngoti to luka pe ba sponsor amonga obandisa biso su komba ngo ya ngai contre malema ke bazongisa yango nde bozoloba loba to boche ba mbongo anje boche so ba nini boche anje ngape na che sentira mwanje to zongisi lisu ba komba ngo pona minute na zo luka mutu wa monika za na mbongo wa na nini ya boche anje ngape na che sentira anje na za sir na oya na nde na za ou à Monique Azasi, après à Tia, m'appelle à Chesenti à moi, j'ai un autre. Ce que je suis Sabino Mouté, à un autre. Tant que champion de Django, la meilleure fétichère. Donc à Monique, Azaso Nini, à Ecotia, à Chesenti à un autre, Nazanango. Titre dans ma boko, n'a la milito, et Django Mubimba. Yango. À Monique Azapre, à Yen m'appelle à Chesenti à Jet, au bandel sous du Tumbanaye. Yango. Na yebite bandeko na lobanini wana eza maloba na ye ya ngai te po ngana te na ngelo te ngana tika paquet na ngai munene caméra na utaka caméra na matosi ya cancer pour to filmer to yoka yango bien na komi ko kende ko shite muke kasi na mbapel oyo allo mbote yana ngobenga comment s'il vous plaît. Donc na mukuse mama riti na ngaba mwana ngaba tongo abia amoureuse akacha sakalate ngape naza amoureuse na bino amoureuse te amoureux na bosani wana obio champion ka ba salaka naza amoureux ngape na lela bino fo naza bolingo don ya kachi kone kabino na la biboye auti ko za la claire awa la diko palobike ye azana ye na problème te aza prêt ataka ndenga zango de moi une semaine yo soki muta monani andimi ba bandela komba wana atika ka place ring na mwa kokoso ke mukoko ko ka pasi mwa ya moto finana ako bandela ko tama senti wala soki il s'agit que malema beta ya zwango abeti mais la sengi na biso boba o ba fani tu ya malema na ba fani ya Ladi Kopo bosala boy boyebisa malema aya une émission a défier le sous ceinture oyo devant tout le monde et bon biso to ganga kaka ba sponsor boye baya nyeti neye honorable de best malungeni honorable de best malungeni to sala honorable ya bongo baya batabala ndenge 3 lettres simbumbu Denis Kambai azakam alinga kati congolais ba batabala to batabala eke kombe bundani tu male babeti asibo ceux qui male babeti il a dit Kopo a confirmé les sources akena bona donc ils ont likambuku ta ko discuter te ils ont likambuku discuter te na ebite na lo banini zalo na yamba oyo et bon on la président allô. Oui, allô, bonjour. Bonjour, papa, comment s'il vous plaît? Nabengi bino la commune Njili, kombo na ngai Moïse. Maître, papa Moïse, le sako na yo. Ah, merci. Nabino, on a une émission vraiment en Siko en direct. Nina Lubaboui. La di Kopo, atika kolobakeza fétiche ya Changu Mobimba. Poto muna yemo awa wana kata Changu ana chili. Ana bar, afungula bar. Akuka kufuta. Akuka kufuta
toucher la barre te ba 2% peuple na éviter donc ce ngane la katio toujours makambo kati ba vie privée ya batu te wana vie privée na ye na lingira nkini te ba beta nga kopo ekanga mangana mbundu donc nazongi sukolo baboye nazongi vraiment esika ya ndenge Tatiana Dangola alobaka toujours Tatiana Dangola na éviter baka bila dikopo aumela mais ngai na lobite Tatiana Dangola nde alobaki ndenge nata mabuka jogo moko wa yamba alobaka ngo mikolo nyonso nazongi esika ya président toki ba commentaire ba tinu bazoloba na rappeler to yopo yoki yango opesi bango raison to opesi bango to olobini oko suspendre équipe na yo na contre basalaki pour la ngana mona nga contre te la population des Zoloba. À vous. Ok, merci monsieur le journaliste. Je crois que Bissonions tout au côté na stade. Ce qui équipe moko et poli. Ngambo mususu jamais bazala content. Oyo ba gagner ba ngona ne ba sepelaka. Oyo ba poli ezala kaka lolenge oyo ya sentir oyo salami. Na kotala d'abord qui provoquait qui Malema zobunda na ladi kopo na ring totali Malema akitaki na se nyos tu wana si règlement sport pesalit ce total na regarde si c'est moi qui arbitré ninga kiti wana na tiepe carte rouge au matali susute to pesi victoire na watika na terrain puisque kombeza na kati ya terrain Malema kiti total rappel quand même ba règlement wana tout à l'heure na uta koloba wanga to tikela ba teke ko samba to tikela ba juge na kati ya terrain arbitre zalaki wana yende ayo ko siffler que match esili ladi a gagné ndeko journaliste ezalaka kaka bongo de ce que zalaki pe ladi mutapolaki ale ngambo ladi balinga pe kotomboka lokola Malema poli ngambo ya Malema pe batomboki ezalaka kaka bongo tous se supporter mutuellement. Je crois que polémique ezalate kaka ndenge o yebe la dia zolobawa Malema soka moni azali prêt aya ko défier ceinture bachango anje comme ça to kota la preuve par 9 bongo soki salami ke Malema ka ande a poli to éviter so bolobani aïe voilà de côté problème ezali na komi ko chité muke kasi na rappeler que non tu na baby alobi vraiment batela bango komba asepela kanala diko po mingi bon choisate minute comme na suka na kota yango nde nazala ngo awa je crois qu'on ataka 100% komba bobando za komba na mingi ndenge moko oya monsieur alobi papa journaliste bébé tela biso komba la reine Shakira malheureusement minute na ngesili moyen ta komba eza vraiment soutien na Monique ba message eza ebele o monsieur alobi na olingi Malema te pona nini ngaya batute donc na lingi na Malema donc ba message ezokota ba pele ezokota moyen atanga bino nyonso ezate na moi numéro na soki na 733 obenga na WhatsApp moyen na WhatsApp ezate na yamba rappel normal pe minute nanga ekomi kokende na suka moyen vraiment na yamba bino ezate bisali yunu lemba pona nga komba eza tricage bon tricage esika ya la diko poto esika ya Malema biso nde totali komba wana mais na oki réponse clé aweza ke soki bolingi ba komba ebandela Malema aya andima ke ngana lingi bo bandela komba wana alu bango devant bino nyonso boluka moi ba société mike ezebele bino pe population ko ipokota ube musupe tabenga juana ngana za soki nani nina tsame ba komba osalité komba salité za la kate komba za kaka ndenge mo ba uti ko expliquer ça iska CG awake eza catch congolais eza fétiche ya onde to benga catch congolais catch technique pezali kaka ana Congo mais catch congolais eza style wana nde etambola ka bongo so yobi ke non tana komba catch congolais te no taka komba technique okomona pe technique so bina okona kota komba 100% congolais bokoko okomona pe bokoko na moni awo moni ke ba koti soso akufa ba boite na terrain ningana te mutanyatika soso ba tembwe soso la muki omoni mutatika liboko boy moto bimina kati ya c'est que moto c'est que Feli moto
mais na sima seke et misi sous mama puta bani de so ngomona spectacle ya bokoko ya Congo bino bota bambonga je bosala banini donc ekomona nango na eko sala promotion ba katia pour na bosite ba combattre mais par rapport ya émission ndenge ki nde soki vérité bolingo bango yango wana nazongi esika ya président moi le moko ya suka pour toki ndimale membe to jete l'émission na biso à vous. OK, merci. Liloba suka ozala kaka ndenge oyo tubuti koloba oyo akoti yango doute ache pake na ya je bengisi ba le perdant na oyo azasiko na titre oyo ya champion soyi balingi biso tozala tokozala tomonisa ba yena no malema preuve par neuf comment il a perdre le combat puisque malema tozomona bango bazami balé na kata ya terrain wana nyonso to mériter sanction te malema azami balé mais la dit tozomona za ye moko malema tia kitaki na te na libanda si batu bi bako kumse biloko na mompena ko bukana te kombe zali na kati ya terrain et non na se Liloba suka ezaka ndenge wana tokomeka pe ko saluer ba président na biso ya tante. Oui, saluer quelques présidents. Na saluer nanu président Frank Diongo yenda zali président na biso ya fédération na Colonel Chako bambota mingi sans oublier président Opi Mampuya esiko zali na Sek Kampu totombelo pe bambote sans oublier Maman Solange Kimbai wana motema ya maître Suzuki. Oui, Maman Solange motema ya maître Suzuki nazongi et pas ya CG plutôt que Kikosuki ça eska ya champion de Tchango donc il y a eska ya CG ndenge GKN alobaka toujours GKN watache de la presse congolaise na lié kalate bourgeois GKN simananga wa kalate na tango moke kaka ndenge capitaine Pao Modeste GKN oui capitaine Pao Modeste alobaka na ko soutenir catch congolais tina suka to bika bilengi pe balaba na Tchango yoza kuna côté oza ba mipanzi wana kaka capitaine Pao Modeste inazongi nanu esika ya CG na ebité à vous quelques mots. Oui, merci beaucoup toujours qu'on encourager toujours nengi ba championnat nyonso ezali ko salema pour ko valoriser sport na biso. J'espère que tozana bons athlètes bazali mais ba sponsor pena bazo ko accompagner bisoté. Nde yango no moni tozo senga pena ki ba sponsor baya puisque sport sans sponsor et qui n'a pena na moi ba difficulté. Toujours travailler dans les moyens à bord, mais toujours c'est qu'il faut un soutien ezala. La raison pour laquelle tu as créé une structure sportive, il y a des pratiquants des arts de combat pour le développement. On a toujours accompagné les sportifs et puis tu as ça amical des catcheurs de Kinshasa pour nous faire la social des catcheurs nyonso. Si on sait qu'on a chité, dans le pays ça moté, na ba membre nyonso. Il y a ONG, Union des pratiquants des arts de combat pour le développement. Na maman secrétaire Nabiso Lovette Bikiti place à Zalis. Na liko pesa sport au babengi foot des salles. Oye si kanakata Congo. Ils ont toujours accompagné catch to kotambola pena yango. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup Nayope CG Nabiso Nebika Ni Babaka, le sénateur John Mouyamba. Donc le sénateur John Mouyamba Muto a sali effort à l'ombre Bakache Balou Mbujima Ibaya Tiba Bundana Lokambasi Bolit ya yangwana le sénateur Moteo Malam toujours kaka ne to bat nazongi sous ko beta c'était malema contre la dikopo donc na ebiti kosuka le sénateur John Mouyamba kaka ndenge zaka ndenge bayobake ba honorable de best mulungeni honorable de best mulungeni botika bangambo boete simbumbu na ebiti donc tokolo baté mingi pati liongi alobaka obi champion local toujours maboko ya Nzambe nazongisi maloba epaya champion ladi Kopo à vous. Merci beaucoup nga malobe zakaka ceinture za maboko na nga titre ya Tchangu eza na maboko na ngai. Nazongi mwa muke na ndeko akutako benga pela wa makamba bote atona mambo akati atolo batre mambo ya vie privée te tolo mambo akati ya titre ya ceinture ya meilleur féticheur ya Tchangu. Eza pa na nga Ladi Kopo. Wa Monique aboyango asali mukina eme ceinture yango eza pa na nga.
ongai nani ngaza mutaba polémique te o ayebi kaza katier amoni kaza na kisi aobunana la dikopo pozwa titre oyo aluki sponsor na yebi atie mbongo na njenga pe na tie titre na nga nje to bundi soka betinga asiamo songa pe na beti na kena monyoso ona rolo bara ya mwana. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local bandeko aïe. Maboko Yanzambe, kakanena baka na chité. Et bon, combo na yo, est-ce que ça qui na mission ya lolo? C'est que au sola qui m'a baissé combo les até kasi. Faut titre la révélation donc nabosa nyote nata mabuka. Nabosa na jamais nata mabuka jogo moko. Père sous nabosa nyote président nani honorable de best mulingeni. Ah, ce qui nabosa niko boaka Gika N Watashi de la presse congolaise. Kakane te le bara toujours. Capitaine Pao Modeste Batika yo le Sako aïe nabosanité sénateur John Muyamba Ngove chipinga malulele chiluboyo ekobuma ngamnoko mkomisusu kaka ndenge to yakatobi Tatiana Dangola libango euti musika na olela ngo sa nakomi na suka ya kolobake na chité kolobake na bwaki mon président Franck Diongo tango muto osala musala na kitoko il faut qu'on dimaka quand même mon président Franck Diongo musala kitoko okende liboso ndenge mon colonel Chako le Sako pelisusu na bwaki dete Tyson ba directeur technique tout na bwaki na mabanga pona ko sepelisa équipe technique na bwaki na pasteur nanga pasteur Brené Bomalika Bomo Berger Etienne Bokopolo Bomalili Bole famille ya Mabobimba kasi Niclette Kapende pe famille Tokudi Mobimba famille Tokudi Mobimba soki na bosa ko boka mama mise Edingwe moto na ngenge ai bongo na komi ko bakena boki bigo technique na ngambo bimba na boaki bongo na sima ya kamera na lakina Charles Leke pelisusu assistance bongo ya Pati Liongi la tala o Pati Liongi Nathalie Pati Liongi pelisusu na zongi bongo modété de tous les temps de tous les jours oya le bayike émission ya tati jamais ekufa pa matem soto ningaka chinchirinchi na chinchiriti aya papi fala et bongo magete fala bongo na pesi le Sako na Berit fala na boka most fala te pona nini na boaki bino nyoso famille fala mobimba ti ba na poto na ba fala batindela na machine na poto ba téléphone na poto na boaki bino mabanga kuna donc na biye boza ebele moyena tanga ba kombo ezate kasi na suki sikolobake na boaki bongo lisusu Diane Omoyi Jonas Maza Miranda Joseph soki na teboye Belamini Kaba Motemaya